Gloire langi maman, o poste nini na Facebook na yo. J'ai une parole pour toi. Sache que tes ennemis ne sont pas loin de toi, mais tout autour de toi. Ils ne veulent pas ton succès. Ils ne veulent pas te voir réussir. Lorsqu'ils parlent de toi, ils ne disent jamais tes bienfaits. Dans leur bouche, ils ont une liste de tes erreurs. Ils ont une liste de ce que tu n'as pas fait correctement. Mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je te rassure, Dieu veut envoyer des gens qui te verront correctement. Il veut envoyer ces gens-là dans ta vie. Ils comprendront que les chances n'étaient pas de ton côté autrefois. Ils ont vu comment tu as été loyal malgré tout ce que tu as traversé. Ils ont vu comment, malgré tout ça, tu as gardé ton bon cœur. Toutes les personnes qui viendront autour de toi désormais seront le choix de Dieu. Dieu veut faire un... Non, Gloria, nazolobela oyo te. Nazolobela oyo yomoko otie mizeki makasi mwa nazolela. Eske oyebite mwa na tango azolela pene ya babafle wana miziki makasi ezo touche na tempa yango azolela. Gloria, likambo nini? Obimi lisusu okomo ya mbangu pona nini? Pona yoki kaka miziki na mabanga. Bakodi to nini? Gloria, tala. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Gloria Olangi a posté oyo boutomona wana problème zate. Bien sûr maloba bazoloba ye atie ezalaneti ye mutazolobela mokili to azolobela batu oyo ye moka yebi. Mais en réalité ezakaka maloba ya mutu mususu ye atie photo na ye. Mende après wana simanango aye kosala penza o eza ye. Gloire Olangi boyebi akoma kovanda sikoyo na centre akoma na foyer bisika oyo moyaki mabatu ezate. Alors boyebi mingi na ba foyer na ba centre ezalaka kaka bozo penser futur na bino pe soki bozwi mbongo bobimi kaka ba masanga na ndaku ya modèle nyonso masanga ya moins cher bien sûr. Alors soki lisusu osombi mo appareil to moko abando dépenser mo bambongo na ba pareil télévision musique ndaku na eko makaneti cité ya raconte. Alors Gloire Olangi lokola bota fasangana mingi na mutu mususu pa bota yango omoni Gloire Olangi bazawana na master na ye mususu oyo azala deja bandakala na foyer. Bon, bakomi ba master po moyen Gloire Olangi akima ba master ezate ndenga za koloba na Congo ye azalaka na ba master te azalaka mingi na bana basi te kaka bana mibali. Mena kati ya Grèce akotosa po kuna mibeko nde mutezotosa. Alors Gloire Olangi na kanisa bomoni aketala mama ya mwana mususu ye pe na mwana na ye. Mais likamba kokamwa mwasi wana mwana nde aza na 4 mois. Gloire Olangi ye mwana na ye azokende na 2 mois. Mais tala kabamba kata ya miziki ndenge batie encore pe babafle wana toyebi te soki ya modèle sika to oyo balokotaki na foyer po boyebi bien bato bavandaka na foyer akokosomba nyonso te biloko mosusu bakende lokotaka to basombi na occasion. Sikoyo un bébé tango azolela bongo mama fa comprendre mbala moko eloko moko ezo déranger ye. Mais na minute wana mwana ameli biberon allié yango Gloire Olangi alobi tika sala fête. Mais mwana azolela kaka ebandeli ti suka. Alors na mukuse elakisi Gloire Olangi mwana azo supporter makelele wana te. Tempa na ye na kati ya litoi ezotia papa ezobeta ye.
yangwana Gloire Olangi soko lingi oyeba ndenge bazaka na mwana biloko mususu tuna kape na makambo ozosala chaque jour eza to tunaka kaka toloba na yebi soko boti mwana ndenge ezalaka foko sokolaka ye boye sima baloli ye boye soko moni akomolela boye yeba biloko alibume komosala pasi tango akobima ye sima okoma bien wana na babiso ba oyo toyebi yango na ba jeune garçon ona na babali te bayebi yango po yango mtelo bomaka lokola disque mais Gloria Olangi oyo elobamaka mingi te yango wana yozo sala yango ebongi soki mwana aleli pendant la journée Gloria Olangi linga oyeba réellement tango alelaki na entourage bisika bozalaki likamoni na ezalaki wana po elelisa ye kokanisa nanu obalobaka teke libumu pasi biloko boye liboso tala eloko nini osalaki te eloko nini ezangaki modeli nini okangelaki ye Pampex donc kalikile biloko nyonso oyo ezomona na osali na mokolo wana otali eloko nini alelaki soko moni eloko kolelisa eza te wana okena maloba oyo traditionnellement Gloire Olangi oyebi balakisa yo pe balakisaka basi nyonso po bisika wana yo ozo forcer na kobwaka mabanga nazo comprendre yo olandaki émission pananga oyoki bien Gauthier Mascotte akomi producteur ya Karine Mokonzi soko olandaki pananga te okendaki na Facebook ya Karine Mokonzi oyokaki ye moko ndenga za kolobela Gauthier Mascotte akomi producteur na ye alors na kanisa yo eloko kosalisa kaka fo bwaka mabanga osala mwa video obanda kobwaka mabanga bien sûr ba code dimina okoki pe kobwaka Gauthier Mascotte ye moko te mais yango wana osali tout obwaka na bato mosusu kobanga na yo te bakoyoka bakombo na bango ekozala pe bien okontinue kobwaka bakode koya mende yeba priorité na yo ezali mwana na yo na yo kipo gangi bébé star en tout cas koganga eza problème te mais faut sala makambo oyo kosenga bébé réellement amonana bébé star soko lingo sala ye bébé star ya yo problème eza te ba bébé nyonso babotamaka na mokili oyo baza ba star ya ba mama na bango na ba papa na bango pe bato baza na famille mais soko lingi bébé na yo koma bébé star ndenge tozomona Rachel Mbisi to Rachel Ngando en tout cas esenga ba travail ebele moi pe n'expliquer ezate ponga moko na yebite ndenge nini na kokosala bébé na yo star alors yo moko mukolo mwana lokolo bando benge bébé star ngana signalé kaka ezalaka ya kombo te loba azalaka kaka bembelo privé star mais soki olingi azala lokola bébé Rachel to aleka ou bien azala lokola ba bébé mususu o baza ba star ya solo na kati ya showbiz en tout cas esenga ba travail ebele j'espère je crois alors j'espère aussi ndenge ozawana sikoyo kontrolaka soko zoka musique pona mwana pe keba na komela masanga bien sûr masanga eza moins cher ça c'est vrai mai na masanga eza prix moko voire mai mususu eleki masanga na cher ke masanga mais kolanda moins cher wana te oya komela bimelela oza toujours na Grèce oza toujours na centre na foyer pe olataka toujours bilamba na banini ya prix wana yo moko yebi na bombi yango po bato ya Congo bato baza na Afrique badimi bakitsa ote alors yango wana bombi bongo eloko kitoko kaka bilamba na yo ezobongisa yo wana nde ezali point moko positive alors Gloire Olangi mama na souhaité lisusu bonne journée bonne chance na bébé na biso bébé star ndenge kaka yo lobi ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.